mboka bana République démocratique du Congo partout au Bozali que cette fois-ci est très bien très kitoko donc on a une émission na biso masolo ya mboka Congo donc tozali bongo la Congo central au Wapi pour découvrir parmi les notables du Congo central au Moroto mais merci na ebele pour biso na partout dans le monde mobimba tout merci ebele surtout na ba message na ba appel cette fois-ci moi bien les sous nenge zalaka to senga merci na Edo Moniz azali du 2G ya chaîne na biso Kimpese News vous avez toujours connecté na Kimpese News de bozora ba information ya bien to pe ba émission ya qualité to senga merci na Profat et Kodila azali bongo registraire na biso et to senga merci na assistance ya président Doudou au bazana Profat Kodila et l'autre c'est bon on a moins mboka Talis c'est mince obstacle bien as opérateur économique et puis notable ya Kimpese et moi pas repère sa biso identité na plutôt mais comprendre bien parce que oyo ezali masolo ya mboka azali pe mwana ya mboka akoloba pula makambo etali songololo etali Congo central etali pe République démocratique du Congo tout et tokosenga na batu tout oyo bozo meka pe mo ba grimace boye ba ke makambo biso droit ya biso presse ça wana pona ko pesa juste ba vie na biso ko pesa parole na population merci beaucoup numéro déjà affiché wana na ke boko benge belé merci on ya Orlando monsieur Berry depuis Orlando azaki na France comme na Hollande merci beaucoup na France to moni jokenda mona Kimpese nous on a absolument ça plaisir à trop to moni na KV na Roland yepé à tout moment zolanda biso à tout moment to bosa été na France wana na ville ya Metz oyo ndeko na biso Sébastien Omazina maman Isa bino vous en France kuna merci beaucoup na ndenge bolanda biso à tout moment vous avez belé à partout mais to ko balana ko sola na mona mboka Talis Semence ndeko Talis Mbote Mbote monsieur le journaliste oui Tolingi o se présente pendant 2 minutes ou 3 minutes pendant bayeba ndeko Talis kombo nani et puis aux nani a on a Kimpese jusqu'à la président nous sur Mbote bazolanda émission ya New Jakawaka partout masolo ya mboka masolo ya mboka na kati ya RDC particulièrement na territoire de biso ya Songolo de province du Congo central naza juste opérateur économique notable ya Songolo et aussi membre ensemble pour le changement du Congo oyo eza créé bongo et pas ya le vrai mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Voilà, Toki maloba uti pandeko Talis alobi azali pe membre na kati ya parti politique au babengi ensemble pour le changement ya président Moïse Katumbi. Voilà. Pour le moment ensemble les organes sousté et commis na niveau ni ensemble de l'activité les sousté ça pour le changement comme na niveau ni. Bon, en fait on a ensemble pour le changement président si annoncé déjà président Moïse Katumbi si annoncé déjà officiel est sorti à parti mais en fait il y a un dossier moko au niveau du ministère dans l'unité d'ici là ils ont dit quand la unité parti et vous allez répandre dans toute la République démocratique du Congo. Vous avez toujours na kati ya Lamuka to ndengeni. Oui effectivement tous en na kati ya Lamuka en fait président ici a sali déjà le moko parce qu'il y a un grand leader. Malgré que en 2023 tout le monde se côté mais nous avons na ibala na bino na bandeko MLC na bandeko SID et donc les malamu to ba contradiction les appels na kati. Non en fait pas ba contradiction ezali mais wana ezali to la si j'en voilà to moni ke ndeko na biso ye mingi to bengisi lelo poto beta masolo ya Congo central précisément to beta masolo ya bana Songolo parce que makambo belé pe et l'équipe na Songolo est pas ali notable autre robeta pe masolo et merci à nous voilà na biso partout to aussi rabino merci mais to bana na likambo oyo eza en actualité likambo lisolo ya coronavirus est-ce que c'est vrai na Congo na province à Congo central coronavirus existe vrai ou faux? En fait ba oyo bazondimate par tout l'histoire bazali il faut pas croire que le coronavirus est allé
d'ailleurs, tout ça déjà, je crois, dans 42 cas, dans la province de Matadi. Et donc, il faut aller baquer le Covid-19 et ça les oboma. Alors, il faut plutôt respecter les mesures prises dans l'organisme de la santé. Tant que coronavirus est allé, mais la population du Congo central, bazo ndimangote que coronavirus est allé, que a vraiment réellement le Congo central est allé. Mais yo lelo de Botalis ozo assurer que la population que coronavirus est allé par rapport à Yanine. Bon, en fait, dans soit qui peut ma téléphone à partir de Matadi, c'est-à-dire pas trop le bazaki à tema yango, et donc le coronavirus c'est ça, ils sont bons. Donc quant à moi, il faut se protéger parce que l'avenir est là, non? En fait, ceux qui se protéger, c'est là qu'on peut résoudre. Donc il faut chaque mois dans le territoire il y a Songololo, chaque mois dans le Congo central, il va porter caché de façon que la pandémie est là. Voilà, ndeko tali sema sabi ke bandeko belé ba ko na kombo melelo ba ko mona yo live et puis ba kotala yo monde mokil mobimba awa na kimpese na Songololo oza répéter oza vraiment koyebana makasi mtorobo yango azalité batu bazela kiyo na ba élection et utiko leka apparemment ba bakalite ki kozala candidat député na soto provincial mais si lelo opesa position te nini ezanga. Bon, en fait moment ezanga prêté, on dit chaque chose à son temps. La politique, dans la politique, il faut avoir ce qu'on appelle la patience politique. Donc, nous allons qui est en silence, maintenant, dans les coups d'œil, ici, quand il y a un mot de c'est pourquoi on dit que nous devons soutenir Moïse Kato et moi, par rapport à la vision et l'idéologie. Lelo yo ozana kata territoire ya Songololo. Tant que totala ba député au baza éli nationaux to provinciaux par rapport ne ba osela musa ça fait déjà une année et demie baza na pouvoir ce qui au cause la remarque to reproche to encouragement ko lobani. Vraiment ba encouragement exactement aidé. Salut d'ailleurs honorable Edo dans en passant. Pour yende ko beta ne bien. Mathieu c'est mon vieux depuis la nuit des temps. Baza ebele au banika na yende. Vraiment en fait, Baza est belé, pour aider dans le territoire de Songololo, mais en fait, moi, encouragement est vraiment parce que Batuloko la Bavedo, la Baza Batuko, Baza vraiment, il faut toujours qu'à la base quand il y a territoire de Songololo, parce que ils ont mené l'action pour la maîtresse, pour ils ont un ami sous. Dernièrement, tout à fait, imaginez-moi qu'il y a parce qu'il y a un ministre de la Santé, dans l'hôpital, le ministre national de la Santé, dans l'hôpital, il y a un qui peut œuvre à Salaki, les Salaki y était, mais Salaki gouvernement national, le ministre de Ayaki comme nous savons, mais ça dit ce qui est Salamaki grâce à lui. Il faut te mettre parce qu'il y a des Salaki ma démarche, il y a des contact avec la ministre. Donc, il y a un contact qui moi, c'est ça, il y a un contact avec la ministre et puis même on a des alliés vraiment pour na député na biso ya Congo central, il faut basala na bisala na yango. Mais ce qui regrette parce que Moussa no so regret présent ngati ba député ya Songololo a on a Congo central na kimpese na biso ce qui ba erreur ezali so ba faille ezali okolo bela côté nini ko bazo bazana ba faille. Bon, en fait, moi, quelquefois, moi où ils ont vraiment été, parce que nous avons besoin de la politique à la Congo centrale, moi, je suis député Bazana à Bélété, et donc, moi, je suis déjà par rapport à l'action sociale. Mais, nous avons battu que nous avons la tête, nous avons la tête. Alors, je soutiens un peu plus, ils n'avaient pas de d'ailleurs, nous avons ici déjà dans le territoire central, dans le territoire de Songololo aussi déjà qui ont sous confiance en 2023. Dans le Congo central, le territoire Songololo qui a confiance en 2023. Ils sous confiance en 2023. Voilà, selon Yoto. Non, selon Gâté. C'est improvisation. C'est-à-dire selon Gâté, mais selon la population Zolo.
wana population ndenge yo oyoka ki population ezolo ndenge nga na yo population ezolo parce que c'est quelqu'un oyo azala tout le temps la population moi moki azolaka bolaka na population eza ebele moya kolobela ndeko Thalys to continue mais komona ke nde toyei kosala campagne ya honorable de Mavumu to ndenge non eza campagne te eza bafélicitation mais ba fleur ezoleka mingi non c'est à dire que eza condition ba fleur te mais omoni biso na ensemble pour le changement c'est à dire tolobaka oui na place ya koloba oui et non na place ya koloba non là il faut applaudir parce que misala tosala ezomaka ntango bandeko bazobaki province ya Congo centrale ezodéroule na mwa badifficulté banda makambo oyo banda gouvernement ya sika oyo eza na Congo centrale ya gouverneur na biso atuma tubana kuluki ezotambola pena bien te oyo kuna baproblement mimi kuna baproblème na l'assemblée provinciale nyonso ntango oyoka yango epe eza province na yo esalaka ndenge nini bon en fait pour la situation en province situation en province c'est un peu normal nous déroulons très bien parce que le roi confirmé aussi dans la province il y a eu un problème de ça qui n'a pas été la province qui soit Congo centrale moi je crois que à tout le patron de la province c'est où déjà au long de la cour de la cassation donc moi je crois que normalement on démarrer ce qu'on est mais quand même province est moins en retard hein? Bon, en fait province est vraiment en retard mais cela n'empêche pas que tout va redémarrer moi je crois que azo démarrer lelo oyo province na biso Congo central ba conflit za makasi entre ba député na ba député conseil ni okopesa bango po to lembi yango pe bon toza biso nyonso ba ni Congo esika bato bazali mabeza na te mais en fait yango epekisité to ko yokana te parce que mosala tozosala eza poto ya population moi je crois qu'il faut toyokana tozala ensemble de façon que tout marcher pour que territoire et zala c'est-à-dire territoire et zoba développement. Merci beaucoup bazolanda biso ba internaute tozo continuer na ndeko Thalys au souhaita la Thalys comme vous avez dit au population au Canada déjà Thalys Fouema Fouema Thalys c'est Fouema donc mais c'est Thalys c'est Fouema de tobaki azal notable azali peu opérateur économique basimbi moi économie pe ya mboka ndeko Thalys makambo to le cas à 2 semaines 3 semaines boya bandeko na biso ya bundu ya Congo to pe bede na songololo oto to monaki ba mort oyo oko sala analyse ni makambo le kaki na songololo wana entre nous économique sur le cas en faisant des analyses personnelles oui ça doit se couper avec biso d'ailleurs na quoi qui na souhaité ba hommage ya trop parce que ça n'est pas si parce que là on faut y battre dossier yango isa suivi c'est-à-dire lokola mwana mboka de Mavumu azala qui déjà na lucide c'est-à-dire militaire supérieur pour la dossier yango c'est-à-dire bato sala wana baeba qu'est-ce qu'il faut faire et puis d'autres landa ndeko Nelly Mwinga ndi azaki pe na plénière moko na assemblée nationale le belango te bon wana na le belango otalengo te c'est non c'est-à-dire na ah voilà merci beaucoup bandeko balandi tozo continuer na émission na biso masolo ya mboka soki olingi oleka partout ozali ozwi numéro oyo eza affiché obengi biso toko se déplacer na équipe na biso mobimba po toya kosolola na yo ekozala mi merci na Edo Moniz merci na bandeko nyonso bozolanda biso lelo oyo na territoire Songololo population tout selon ba rumeur bazo déclarer pour la présence ya AT ya Songololo ba population musu ba lobi que balingi lisusu yete to za clair pour que parce que ba trouble eleki mwa mingi il ndeta za na incapacité à gérer territoire et pas na ça la peine mon analyse devant la biso moi bien yozo tant un message aux position ndenge bon en fait monsieur l'a dit territoire. Bon, en fait, ma rumeur, ils ont marqué peut-être à cause de la sécurité de la territoire à Songololo, mais moi je ne pense pas. Je ne pense pas dans le territoire peut-être à cause de la sécurité. Donc, vous avez comment l'image, il y a des criminels qui ont parti à Pozo, la
kati ya ba image na kati ya bato wana c'est-à-dire même la police azate a soupçonné peu mon côté parmi ya bandeko ya Congo central donc mon côté parmi ya territoire ya Songololo ou soit ba cité comme Ate. Moi je crois que Ate ça est bien. Il faudrait qu'il féliciter nous ça là. Mais tant que population to la na ba média quelques personnes parce que c'est un départ ya Ate wana yo comment bon en fait wana ici na yo Congo mais wana ezelo parce que tout ça va négo actuellement il faut tout éviter la politique à elle c'est-à-dire dans mon linga zo sala et si oui le baou ceux qui m'a bezali approcher oui ba ça donc tout développer parce que souci des éléments donc les années makanisi na yo personnellement ndeko Talis oyo bandeko kimpese ba yebi mingi makanisi na yo ezalaka nini okanisaka nini na politique ya mboka oyo po lingi pe masano ngo mato yo moko personnel lingaka nini na masolo oyo bon en fait suivant l'idéologie on a autour ya mboka jusqu'à Tchapwe bato bongo sur la zone qui est dans trois na Congo jour où les gens sont meilleurs pour moko développer alors l'idéologie le rôle ya bato wana yango penza sali yo parce que biso mwabu na kati ya politique ya niveau toyeba ko accompagner le peuple congolais pour que les besoins mwana mboka Talis Semence bandeko zali na Congo central na Kimpese merci bolanda biso ya partout le patron merci beaucoup la nyonso osala pona biso tokobosana te PH Filemon depuis quelque part asalenga dasika Rolande mission na bokebi nyonso. Merci beaucoup d'abandeko tout tomonaki watu opesa na mbote ndeko Justin Kwetusuki là yazabongo depuis Canada totobenga na kaka lelo merci na nyonso osali Justin Kwetusuki là bozalaka ensemble na Justin Kwetusuki là à l'époque tomonaka bosalaka si je me trompe pas jeunesse consciente non c'est jeunesse responsable voilà jeunesse responsable aujourd'hui ou jamais voilà projet wana kenda boyokana bien te bon en fait condition coûte exacte que yoyokana bien te mais jeunesse responsable ezalaki initié par ya ndeko Murphy Lutete oyaza actuel conseiller en matière politique il y a patron de la province ndeko Atumatu Bwana bon en fait a négligé parce que a salaki mon voyage local a voyagé qui bon vous qui tamolaï toujours ça la réunion en fait bazaki desi bon il est pas l'obéla rangote c'est pourquoi peut tout na position na comment beaucoup banda ba initiative bobandi yango bokati yango na nzela po visionnaire azasu na makokite to azasu na posa eloko yango te mais bokotaki ba jeune belé jeune na idée wana au moins que kokota makamba bongo eketi na suka te ils appellent malamu mingi effectivement ils appellent malamu te mais en fait moi na mboka peut-être azui ba idée mususu soit ya osalelo mususu atiki biso na ngambo na biso yango tozovanda kaka ti lelo tango yo kompe ko critiquer moi politique ya mboka ko critiquer moi ba député ko pe ko ça ça dit ko encourager bango yo moko pe déjà ndeko Talis awana kimpese au sala nini au créer déjà nini au population peut un jour ko pesa pe confiance ba initiative nini au créer na mboko bon ba initiative ezana ngoto le matro ezana mingi ya kolobate j'ai été président et jeunesse responsable, président territorial et jeunesse responsable du jour de jamais, au jamais. Evre Zalaki tout le monde trop, je crois que Oyebi, mais au fait Mingeza ou le bana médiaté, tout c'est le moment opportun de misale ko ba komona. Merci beaucoup bandeko na biso ya partout tant aux autres bapekoza ndeko moko sangana na parti politique au babengi ensemble pour le changement aux anani aux responsabilités des anani kuna sa parti politique c'est-à-dire responsabilité nangai eza c'est-à-dire na Congo central na territoire précisément ya Songololo c'est-à-dire naza moko ya membre ya ensemble pour le changement du Congo c'est-à-dire naza membre c'est aba bozana bureau bon en fait na utako lobelo moko ke parti nano komi répandité na RDC Mobimba mais en fait parti ça déjà et ceux qui document webimi parti est la répandie na République Mobimba ya RDC
Merci beaucoup, Bandeko Belepe Nangambu Balobi, président Nabino, il y a Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi. Moi, je trouble pesant Nangambu, il y a Est Kuna, ils avaient peut-être, est-ce qu'ils ont bon? Non, en fait, étant politique, il faut toyer barablo mususu, il faut éclaircir bien Sikawana. Au moment où Batuloko la Moïse Katumbi, aucun jamais a cru que ça na sima ya babiloko wana. Parce que Moïse Katumbi mon amboka a soutenu la chef de l'État de près ou de loin na ba initiative na ye. Donc moi je ne pense pas que Moïse Katumbi a na sima biloko wana. Donc isabilo mwa Hollande. C'est ça. Est-ce que comme que ça la analyse tito comme lelo na ndenge makambo banda na Genève? État que analyste n'engue yo monela n'engue mambo kendela lelo est-ce que vous savez absolument analyse côté voilà bon analyse ça que tout le monde qui mon mboka Moïse Katumbi na mboka libanda na ba États-Unis na ba Suisse ko yeba ndenge nini ya koluka état de droit na ba mboko yo oui mon mboka oui mon mboka Moïse Katumbi abundani je crois que to bande ko landa ba image ba information donc vraiment côté kunanga na boka la ba flair. Donc à sa combattant. Analyse ninga sociali par rapport à ya Genève mamoninge banda tininge comme lelo. Bon analyse ya Genève ko banda ndenge makambo banda na ndenge zaboye. En fait ezalaki coalition. Ndenge monaki ndenge ezalaki la muka basali loko basalaki après ba retirer ba signature na bantu landa ki bisonyos. Mais la mouka est kabwana kite et tikali la mouka mais président Nabiso Moïse Katumbi aye a sali parti naye mais à l'entretemps parti ils ont déjà œuvré d'ici là. Tobeta masolo sur insécurité na Kimpese au 2 jours et les karaté banobo na biso to fana na Kimpese te awa 2 jours et les karaté il faut kuna bakotela ki bato kuna babeta ki masasi awa na Kimpese na territoire Songololo ezalaka bongo tout l'état ya wana peuple azo déclarer azo lela ba responsable batelwa makambo insécurité et tondi mingi na Kimpese par rapport à l'insécurité mais c'est Tali ce semence wana okolo banini ndenge population zo déclarer bon population na ndenge zo déclarer pour l'insécurité. Moi, je crois que la police a zawana. Topé Satan, la police a sa musala naye. Déjà, les criminels, oyo tout le bela kalamingi te bauti déjà au Kangama, bazana parka matadi. Je crois que parka au sala musala naye. Donc, topé sapé la police n'a pas confiance parce que bah on est tous en abandon tout près, bah battre la rabiso population et n'a pas bien abiso. Nenga uzo kangaba bandi o ba utako beta de la rata masasi. Et pas d'ailleurs, état que ne Congo, état que moi na mboka ne Kimpese aussi, oko senga na ba responsable justice nini procès ni bako memela bandeko wana. Basa musala na bango ndenge justice est indépendante, ceux qui esengi ko condamner ba condamner. Et donc eza musala na bango totika basa musala lolenge ba yebeliam. Eza bongo. Punition nini population aussi. Ça dit yango na otolo baso bandeko musu alobi basamisa bango en plein air na de la cité. Bon kosambisa bango en plein air de la cité wana na yebite il faudrait que peut-être ba député ba ko lobela biso ngo soki ko senga ba ya osamba en plein air awa wana eko dépendre na bango mais je crois que kuna je si basambisi c'est-à-dire après kosambisa ba ko condamner parce que ba effet est déjà palpable. Ndeko Tali semence tozo kena biso déjà vers la fin mais tozo na mwa muke to mona ko mingi ozala encadrer ba jeune ba artiste ba te belé donc moi li sungi pour ça la mwa mingi o ba te belé ba ebita ba big Tali semence azali encadrer ba jeune ou encadrer ba jeune à tout moment ce problème za peut assister à bango au sala rango na bit ni bon en fait na sala rango ka pona kosunga masala ngo pona kosunga moni na sa jeune na sa rappel na souci bande ko na ba jeune ça dit jeune yemta ko remplacer jeune yemta ko sa musala ya lobby yango mona ke na linga pena ko négliger bande ko na ba jeune te donc soutien na nga wana na porta ke ba jeune souvenir nini okoza nango awa na Kimpese to na territoire Songololo o ba tumusu ba yebite peut-être oyo moko
Bon, souvenir, na kimpesa wanaza tellement na ba souvenir mwa bien. Banda to vandi na mboko yo, au fait, mboka à part insécurité, mboka ezotambola na malamu, à part problème to zana ya confinement, je crois que Kalamine peut-être aux anapso déconfiné. Et donc moi je crois que makambo yo zonga na ndenge zala. Le lo so tali mboka oyo. Kimpesa ne comme le lo na oya ba 1995 ceux qui ont un bon souvenir na Kimpese o cela peut que pour ba jeune base à l'encadrer parmi ba bon souvenir ko raisonner et lo konini to mutu to période ni et ba bon souvenir bon ba bon souvenir exactement ébélé ba bon souvenir exactement ébélé lokola mboko yo epesi biso pe lelo ba avantage mambo ébélé Kimpese les lots qui tokoki koyebana na mboko kozala notable peut-être opérateur économique et ça grâce à mboko ya Kimpese donc ba souvenir eza tellement belé moyen musona ko betango ezate. Voilà, merci tozo kene na biso presque na suka parce que toza en direct pendant que bola na biso en direct message ni état que patriote au lancé na République démocratique du Congo Mobimba parce que partout dans le monde bazolanda yo bande ko bozara toujours bosabonaka na Kimpese News TV donc boza jamais dessus so s'abonner nyonso ya biso kuna okolanda message nyoko transmettre na République démocratique du Congo nyonso topé précisément na bana Congo central. Message nanga en tant que jeune moi na mboka message d'Angeza beaucoup plus de soutenir le chef de l'État par rapport à ma vision Zanango. Moi je crois que tout est déjà au monde à gratuité autopé sa vie au Kalamingité. Alors message des que tous en a simanaye. Tout y est bas n'dengi ni toko développer mboga na biso parce que mboga na biso ezamboga mo malamu pe kitoko. Donc, il faut tous aller dans unité, dans l'ensemble pour que tout faire développer un bon habitat. En regardant les mesures de sécurité, mesures sécuritaires au Mokonzambo Kapesaki et puis d'abord qui va fêter à la terre, ba matanga et kunda mbalamoko ba la susté na bandaku pendant période de confinement oyo ba école kangama ba église kangama ba bar kangama ni ba kunda mbala moko na nyonso wana soki ba déconfiné mambo Cécile okolinga nini etikala na nyonso wana nde basengaki na nyonso wana en tant que jeune oyo ko tikala zolo mambo ba taxi nde tuzo vanda DD ekoki na mpe ko tikala ozui makambo ya bembe ya okunda mbala moko eza mabete yango zo sunga ba famille ebele pona ko éviter ba dépenses parce que ba dépenses ça la tellement trop alors dans moment oyo ils appellent moment moko faut profiter nango de façon que tika la libela en tant que donc ça dit les bembe so que kufi so muta kufi après mort ba ke bakundi donc yo lingi yango tikala nango bon babar nde fungoma nango pardon babar nde fungoma nango. Merci beaucoup. C'est l'ambiance et c'est là qui boit moi. Voilà, merci Mokonzamboka toujours dans Kotalis à Sengi vraiment procès loi oyo ya okunda mbala moko après morgue cimetière etikala mais église fongoma nango ba bar fongoma nango ba hôtel vous ça la nango déjà nyonso déjà kitoko. Merci beaucoup. Notre numéro c'est 089 65 22 puis 482 ba message beneza partout na yebi que chaque lundi à partir à 19h bolanda émission masolo ya mboka na kata chaîne na biso Kimpese News TV nde bolanda biso toza vraiment ensemble na bino ndeko talis tozo sisa na biso avant aussi ça prise de conscience conseil nous repère sa population avant de gagner bambo. Bon conseil na repère ça et pas la population ya Congo central précisément ya territoire à Songololo Isaac et jeunesse faut y ba mise en charge de façon que tout le monde a un groupe
c'est-à-dire que l'on est envahir dès qu'on a vu ce bagage moi je crois qu'il faut toujours prise de conscience, tout est commis en charge de façon que tout est nini ya rosala na katambuko ya Congo. Merci beaucoup. Ceux qui reconnaissaient des actes de Bambote, bateau balandi vous avez belé, mais oh yo ko reconnaître donc si ko bena temps reconnaître quelques personnes au travers là bon collaborer là bon tout le monde. Bon, on a pesi mbote et pas ya venangai Francis Kalombo Solution, mon mboka le vrai quinois, mon bandal, yaza bougie. Voilà, yaza bougie et tellement na miso na emoro. Azape moko apporter parole et ensemble pour le changement. On a pesi bambote belé, ba fleur belé, vraiment. On a pesi peso mbote na particulièrement famille nangai. Na pesi peso mbote pa venanga kavena na venanga Edo Moïse. Vraiment Congo central nyonso ba jeune ya territoire Songololo bambote belé. Mbote pa gouverneur na biso mwana mboka Atumatu Bwana bisika zali bambote belé vraiment na lingi ba mingi. Merci beaucoup Yarobak Sezali, peut-être dans le Katao Yarobak Sezala. Merci beaucoup na biso balandi biso tuza bongo to sengi merci na Prophet Kodila, merci na assistance ya président Doudou mwana kimpese lisusu. Merci à Bandeko tout au dans le cadre moi qui toko donc dans notre studio na biso to beaucoup de biso. Merci na Edo News qui mpese News TV. Merci na batu nyonso ngala mito kutani lundi ezali koya.